Président Namboko, président Zala Namboko. Évitez ça. Patatika. Gouverneur. Gouverneur Bokate. Évitez. Papa na oza na libre mutoko moi ça te papa. C'est la Évitez Mboko ndeke, évitez son président Zala Namboko. Dollar on est comme dans la combien? Dabino ne boza bonzima te que gouvernement qu'on soit charge na bino. Agudwe. Masa lobe. Fatiguta. Aselote. Pourquoi soni te lobo za libre? Loba osuko ozwani. Dans la ndumba. Na age nos ndumba. Pete la biso no lisolo ba qu'est-ce que ni besoin d'abord na moto. Salut Kimbo Mbele. Te koyoka soni te loba na makasi. Bat ba otalo te? La wesa osona 4 000 francs. Ah. Masala ki kuluna donc azande kuluna nde mobali na yo. Nini okoko osenga na bana monde entier na bato nyonso baolanda biso. Basa nini mpona tikana bayedo boyedo ka bayedenga bayedo mélange de drogue. donc ça pour mélanger drogue. Natika. Te ça rabete son mobali so drogue on des alande. Drogue est cher. Ko yo zui drogue wa. Batika ngo. Combien? Batika ngo 3 000. 3 000 francs de drogue. Yeah, on va que drogue bato muso pas so ba drogue mais ezaeloka muso drogue muso ezara libuni mo comme $10. Pour ça, on va expliquer d'abord. Les Alandais. Loba. Les Alandais. Babé en haut matos. Bino mais la matos. Où est-ce que ça qui ni a piné? Ya loba. Expliquer biso drogue les Alandais. La matos qui a drogue va ça la nani no ba ça la ngoma 500 et pour moi la seule moi drogue et tu peux pas bater 500 on demande ma folie et après ça la ngoma. Faut de terre. Faut de toto pas kola nelo. Nani on peut bien ma famille et puis ba te pe ni trini on va qui se beta na on passe un peu bazon. De la batie. Ou na drogue ba ça le nitriline. Faut de terre. Nini sous. Basangisi yango. Pat basala ngo pat. Skopino bo bendo onde. Bonjour, bonjour, nos abonnés, News à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous allez très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission a bien le news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours quand on a pour nous mais la bino, ba news news ils auront un terrain pour nous mais la bino, ba réalité news où les caca na Kinshasa. Quand il y a un mélange à Vérité Universelle les news de Joyce, c'est ça à poison pour eux ils alaka rien que la vérité. Donc il t'aura un terrain pour na kosala musala rien que musala. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Babi Gelonga Tsembe, je dis bonjour à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur Papi au Congo, Nico Fisson Frontière, Aigle et Papa. Merci pour la cotine. Je dis bonjour à Tabalobi, Tracy Tupamba de Paris, Rite Omote par rapport à Taille la patronne, Naomi Bekang à porte-monnaie magique, Divine Kavira la maman de Manuela, Linda Barbino Balobi, moi Sambinga, moi Samwindu. Je dis bonjour partout. Je dis bonjour encore une fois à Badnios Badingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazar Kaka pour nos salles la mino musala lelo na yembeli bino invité spécial. Na yabi ke ekokamu sabino pour lelo vraiment tokiti na terrain pour na recevoir na ba ujana ya terrain. Ba ujana terrain penda lelo faut pas bete biso liso na bango ba bima balabala pona nini. Pourquoi ba koma ba shege? Pourquoi ba koma ba bano ba bando na to mekampe ko ebeza faute ba parents to eza faute na bango ou bien eza volonté na bango. Non senga déjà na gelonga teme afongolela nga caméra na yamba déjà ba invité na nga. Jo ya. Yo za ujana terrain. Kombo nona. Le moment ma casse de o kasoni. Mart, comment non Mart? Mart, pourquoi bete biso lisolo ndo pourquoi bima na balabala? Mama biso. Le moment ma casse. Mama biso nda bota biso na kifazer. Maman mina bota na kifazer. Maman no moko pesa la fazer. Comment maman no na? Mama mi azala fazer a wapi? Ya Zand. Fazer a Zand bo papa abino. Papa zonga mujimai. Tala caméra. Maman abino azala fazer a Zand. Bete biso d'abord lisolo ezala ndeni rencontre maman abino na papa abino. Papa na mama da bakabwana. Te maman abino na papa abino bakuta na papa pesa ka fazer to maman pesa ka fazer. Papa na mama bazala liboso fazer. Boso balingana na mama. Boso mama bota na leki na moko ya liboso. Ya liboso akufa kana sanga. Boso mama biso ayoza siko zemi na nga ya boti nga siko. Abota nga na hôpital oya centre. Na hôpital centre.
aya botinga tia kolisinga kana kifaze tinga mona na lungo sinekira ya banani ya sika na mama na komotamba kanekira ya bakamaradi na ngai okomotamba nekira ba ujana fleba mema yo na centre pourquoi tikala anu na centre te na kota la centre te ti babotinga bona na kota ta babota okana balabala siko na minute mama bino aza mabisa za na zanda ya za fazer azandi jusqu'au koma fazer arabe ya ni yo koma fazer arabe ya ponga bi yo za fazer ponga bi est-ce que lelo vraiment mutu mo balobi que azwa yo ke na centre a former poza mo sikitoko olinga pe okende na linga na okende oza sûr okimate obota ndozo poza mwana mobala yango aza nani azala awati loba makasi azala awati mobala azala awa na ite ye pas a fazer to aza mutu normal ye pas a fazer siko mwana aza bafamille ya papa nini bazwa mwana bafamille papa ni baza mwana siko mama bino alobani komona kena oza na âge ni nakeda 14 obota na âge ni na 15 mwana no aza na âge ni mwana boso na bota nazala na hôpital bakamarade na bondi baone bakangisa mbo baofutela na hôpital namonaka papa mwana nde aoza mwana ye oboya ete poni mama nyonso akolaka na mwana papa na boyaki nazala na mwana vi ya libanda oyoka mpe susi yebisanga oyoka susi ane o depuis banda kokota ya mwana combien de fois boso nakendaka nazwa mwana azala ne boye bafamille baboyaka ya papa na ye otika mwana yoke osala ovino ya kifaze olinga nazwi na ntina mwana na esika bozaka ti mwana nga kokola kotambola nga mona ozwa ye bino moyeba te okozwa ye te okozwa ye te nga mpe nasala na tiki nanga nazwi na zongi na ngai betela biso suko na nde kifaze nde bozala wana bolia ndeni ngasi nake naluki mbongo oluka mbongo ndeni yebisa biso oluka mbongo ndeni po oyo oza no fazer wana mpe so ozwa ya olia te siko oluka mbongo ndeni oka soni te loba oza libre loba osiko ozwa nini do ozala ndumba na age noza ndumba betela biso no lisolo bapriske nini bozwa d'abord na moto taluki mbongo ebele yango naliaka nasumbaka mapapa nasumbaka siko nde oza boye par exemple siko mibali okushaka na bango excuse biso bana monde entier par rapport à baterme toloba parce que ça fait mal komona mwana 14 a boye chel botala vraiment ndenge tozokende yo moyebisa biso mpenza mobali okoya koluka yo aza fazer ou bien mpenza aza moto aza responsable mokolo nde nakoluka nde mbongo te mikolo okokoluka mbongo te mpo wana babi mwana apusana nana sabulisana na combien koyoka soni te eza vie na yo osalaka te moko yo lobi oza poso changer vie obulisana na combien te koyoka soni te loba na makasi bato baotalo te 4 000 francs kobulisa na 4 000 francs ni yo mwasi kitoko boye vraiment okosenga na gouvernement ni to na bana nyonso monde entier baotala basunga yo bamemanga na centre nalungwa na vie ese oyebi otango oyebi okoma nana mama busaka motanga nanatanga na te depuis mama bino botao nano otanga te nano okoma te abc apamba opo oyebi te noti mama biso akosingaka na vie ya libanda nanatanga te ko nde mama bino anda okoliso éducation ni mama bino apesaka ata ya mokie oyo etikala na moto bakamarade mama biso babanda ayesaki zwa mwana keotike na famille ya mobali na yo mama biso aboya obotikaka mwana nga nakosika na vie oka nakosi na vie ti bakamarade mpe jour nakenda na zano nake boso nazala na simi nake kula mpa mama abenga na ngai kende abengani odo alinga yo lisu te ayo de okoli de ayo mpe kosala na vina na ndenge na yo mpe ke oluka ndenge na nga sa mama obengani nga yeba ojour oza zemi na bosa na yo nayeba te oza su mama biso te nazwi na tiki na ngai nazwi nzala nazongi na ngai me nga na otunuka eloko atuka so tomemi na centre okokima te onakima na nga te okima te oza sûr ese vraiment ozala vraiment na souci oyeba kotanga kokoma ozala na souci ovanda mpe mpasi baninga bavandi éducation ya bien ozala vraiment na souci yango
Ok, merci, comprenez, hein, ayoki ka abso ni ndenge ezalaka, to solo esuna moninga na ye oyo, aza pe pembeni ya bonjour, bonga manani. Ah, ata kutongo babifi ya mbutu mbutu, likolo na couleur amira batu. Tala na caméra yaka na pusana. Bonjour. Comment on a pusana ah pour tout ça bien, ngana totala pusana tellement bien. Bonjour. Comment on a se présenter là? Le maman makal. Judith. Boni. On peut pas la malembe bo kitisi mutu na c'est pas. Ba méchant vika va. Judith peut-être besoin d'abord le solo no mketo yeba. Judith abima balabala po ali. Na imana babaka depuis kama papa biso kufa. Papa bina kufa ka. Papa no na mama no bazala ba marié. Bete biso d'abord le solo za ka ndeni la rozaka na vie ndako. Mama biso na papa biso babote biso abote biso babota na 14. Na 14 pe to koli ayo bote pe biso to anga pe na kola bo chipele kina mobali. Ayo li mobali na mo boye. Ngabo makasi. Ayo li mobali nga pesko. Nzoli nga pe peut-être nzoli nga pe mama biso te. Ondolinga papa ondolinga mobala mama bino te, ondolinga pe mama na ote. Kwani? Bazanyo kola biso. Papa na nzoli nga pe manda kunia ondinga na pe na bima na. Yo bima boda mobala mama no mutu abengana kayo yango se retupe na balabala. Yonde na se na balabala. Siko jidi c'est tout d'abord depuis bimi na balabala, osali combien d'années? Oko sala beti ba faza liboso na beta na liboso 2 ans beti na 2 ans libanda pe na zongi na. Donc qui faza ka liboso beti 2 ans. Après yesu qui faza ka mibale. Yesa na qui faza ka liboso bima na ndeni. Qui faza liboso na bima eka na moni bayana ba sera na biso ka pe ba zwinga to komo fanda na bango. Ba sera ba faza peka. Ezaki d'abord ndeni po bazwa. Elle ozawole kana na balabala ba benga mwana ya kanga pe na ye. Ape ba bisinga leki na ngaya tuka tuba na ovanda penga pela biso ngoya tu fanda chipe tu bado fanda banjo misala singa pela misali pe banjo bana na ba oza d'abord na âge ni na 14 bana 14 bima libanda na âge ni bima balabala liboso bima na âge ni elle bima et puis la bima wana pas bana vierge na bana mama moi mke ko za ba âge ni na peso ta ba 7 ans ba 8 ans bana 13 ans bana 13 ans c'est 2 ans. Mais déjà, si on peut bien 13 ans, 2 ans, on va correspondre. On va avoir mon temps. Est-ce que vous avez autant? Est-ce que le loup fait mon bébé soit au linga? Au linga. Au qui m'a dit? Il me disait que bébé était dans la 4. Si le loup s'est retrouvé 3 moussous à ça. Na swaki banana ya swaki isko ake wapi akimi yopo za na mobile yopo sala ka kindumba ngasala kindumba skolia ndeni yebisanga yo sala kindumba to olia ndeni na mobile na kido yibela ngapiro na alinga tena lukambu mobile no yibela yo apesi yo lie mobile no za na ndeni mobile na ngazala ate mobile na ngazala na kimba mobile no za na kimba ko yo za shega wapi yo shega ponga mi mobile no kimba ayela yo skombongo ndeni nakenda ozwa ukenda ozwa dolungwa ati ponga bi yo yiba blo ba tutena nzela yiba ate sko place na kute bino na bolala d'abord place na ndeni ngala wala tena na sko to mani kana makamani na watu wa bibilu to solia baina ngaya za baba mko adala na ndaku ne ela linga to ya ko to za bana na ndaku na bisela kibao ndele linga ndo lingaye abido bali na kenda na ala yaka na wala bali na bisela ni peto kina na kenda kwa nini azwa ke te bofanda kuneza baba on a ndaku na mo essayer vraiment ça chèque toi ça vraiment on a ndaku d'lingi au moins na chèque adamu ana masala kikulu na ndako zande kulu na nde mobile na yo nini okoko osenga na bana monde entier na bato nyonso baolanda biso basala nini mpo na tika na bayedo po oyedo ka bayedenga baoyedo po anita kamera loba mama nyonso oza poso loba oza poso tika kifazer oza poso tika koyiba oza poso tika mibala kulu na mpo mosi kitoko be komona ke obima na kulu so mama bino alobi azongisa olinga ozonga ndaku te so bayo ozonga ndaku yo ozonga ndaku te po ani
ozonga te mpo na nini yebisa nazala so na fandi kaka boye babetelanga mpe lisolo na epa mama ya biso loba basalanga bongo ezala ndongo na biso non na bino moto asala oyo boye asala oyo ndoko na bino asala oyo loba nao makasi mama ya biso abetela lisolo ya bindongo na biso na hotelisa na eglise ya bindongo na biso ezaki mosanga apesanga milimo nakima ya ndako non na bino moto apesa yo mopepe ya okima ndako mpo nini okokende eglise tosambela olingi oke eglise te po ati okimi suna okimi paster siko okimi endeni na eglise se kowana mposo otika yango te navandaka bacela mai na sukoli bapesaka biloko eba makasi bapesaka mpe biloko navandi mpe apele navandi kaka bilo esprimo oye nalati nanga bilamba te natiki nanga mapapa na jui nanga na kimi nanga nabimi banda nini oyo nabimi ti ipeni ti makolo depuis ipeni ti makolo ngu ya solo na bamauta depuis ipeni ti makolo ngu omela adiamba pete so dabona butu siko bosala ndene bariske nini bozwa na butu depuis na balaki fadena mpona tambola na ba 17h nakenda nanga kimbango naki olala okolala siko do oyo yakanuka na moi bovandi na baninga kolekisi ta epa mobali na oyo ubi olala po oyobi mobali no ovanda na ndako na bango siko bolala awa tolala koki ndako na bango wana mosusu ezalaka afanda ye moko mobali no ovanda ye moko ok comprenez bokutana ndeni bino 4 po boza 4 apart moninga bino mosusu mbanda abetaki siko bozala 4 bokutana ndeni tokutana boye ngana moninga nanga mosusu akima ndako tozala bana na place moko epe akima ndako nga mpe na ye mpe na mponga bina moni tokoki biso mbale bukamadi totambola biso mbale apres ye mpe toyomona mpe moninga na biso na mpe ana mosusu mpe aye oya ape tomoni mpe ye mpe lelo mpe aye siko tomeka otuna oza vierge to lelo mama mna bi azwa yo mais na condition ko oza vierge est-ce oza vierge mpo nazala dia mobali ndeni na ozala vierge siko oyebi ke oza minere oyebi ke oza minere oyebi ke oza minere oyebi balwa nini elobaka mpona baminere oyebi ke balwa nini baloba mpona baminere siko seri baozongela okanga baminere bino bokewa ngaso azongi kokanga bine na de vierge mobali nanga nazalaki mbao to bowumeli na ye oza fidèle to bolingana na age mpo oza na 14 ans bolingana na age wana ere tozala no na kimbango siko esalaka mpasi te na komona baninga age no bauti classe bazozonga ndako bazotambola na baparent na bango na bandeko na bango esalaka mpasi te esalanga mpasi te esalaka yo mpasi te de olinga wana ovanda famille te ovanda mpe famille papa mama oye mpe na devoir papa sine biso tovanda na biso na famille te liboso no nde eza boye mama ya biso mpo mama ya biso aa moto ya nini aa moto ya este papa ya biso abota biso papa ya biso abotanga aza ugande ape oyo touta nini touta lubumbashi ape toyeya ape baconséquence popo ani okende mpe bamama kulutu te okende mpe batata mwasi te okende biso mama kuta biso azalaka te mama kuta biso azala na nini ya bukavu na bukavu popo ani okendeni ata bukavu te okolela ata na rapport avia basoda mpe ezala nango fele te avia basoda ezala ofele okika osengi no na aéroport okendaka nanga na place barebele moto babomaka papa abe ok merci totikona opema parceke bakestion eza ebele yaka ye siko bomona ujana ya monene ya mbiji yaka wi ye wana azopusa nazoya ye wana azopusa nazoya siko toyeba ye nde azala chef te na bango tondeli pusana telema bonjour komono nani grace ebika eza mwasi kitoko ndoso boza na mwasi kitoko te grace kitoko ye mabele tala vraimen mwasi asuki ti awa bafavori bapoile grace bete biso dabord lisono bima ndako poile na volonté na yo moko na ndeni bete biso dabord lisolo ezaki nini omiyebana mpe te koma mama abino mama elali bo papa
papa bazalaka ensemble bazala bango na ndako na mino obima no bolibana na age na 14 ans sikoza age ok 17 ans siko na bango na bino 4 na azala mokolo oyo bapeti nano na akumbela age na akumbela age yo moto okumbela bango je siko nde okumbela age bongo so omoni par exemple papa bino na mama bino na mosika baoleka esalaka ndeni nopela moyo bango te bakanga deya bazongisanga deya ndako nakima na okima na siko okima mpo anibetela biso dabord nayebi na ngaki wana ye diable koso topi tomemo na église mwa délivrance mwa mai mwa nini mosika l'église to topi tomemo na église otika oza sire baningana babi tokosi baningana bao bakokosi otika obetela biso solo siko eza nini nayebi te lo netinda obima nokana na ndongo na bino kaka boye obima na moi to obima na butu na moi ka bovandi otiki baleki nobimi na wana na ndako banda otango okómi na classe 3e siko ondima otika mpe kotanga obima na balabala obi koya mwasi kitoko te so mobali mo basepeni oyo yabi alobi abalome amemo na église badelivre yo oloba nini ayo monena siko omoni oloba nini koza ndeni siko nzambe apambo ndeni mpo yo vino daba babuta ezala ni yo moloba osalaki ndumba oyibaka siko nzambe apambo ndeni nzambe apambola mpona asambela makasi ata osaki faze osambela lobana bete so osambela ndeni lobana mvomata omo mpo yo obi molimo mabe mute biso babana so osambela seko ozonge mpo baparent moso asambela te benaki faze mbede ya kufala yaka ezala mpe na bariske bariske ezala neti deyakuda sala de accident ana première ana sera na mutuka na moto ondokewa na moto sko na ndoko ya bweponga bi ana mela sko drogue ndo sa pomela drogue natika te esaka bete so na lobaliso drogue onde ezala ndenge drogue eza cher siko yo ozwi drogue wapi bateka yango combien bateka yango 3000 francs drogue ye oyebi ke drogue bato mosusu mpo basoba drogue mais eza eloka mosusu drogue mosusu ezalaka nini moko mais 10 dollars pusanaka so yo explike biso dabord ezala ndeni loba eza ndeni babenga yango matosi bino omela matosi oyo ezalaka bazwaka soki nini ya pine ya loba explike biso drogue ezala fode te topakola lelo zela batie wana drogue basalela bino nitriline fode te nini susu basangisi yango pati basala yango pati siko bino bobenda yango ndeni donc yo pomela drogue mesa vitre mo boya mokare bachibu bakolongola ndamu na gilet bapesi ya pe bapesi yo pomela drogue nazala komela na chi yesana premier pomela esalaka ebebisa motu yango wana bamokata noninga esunda te ebebisa peza so omela yango te depuis ntango okalia te okwanza te mais neti yo moparapport diamba na drogue okomela nini nakomela ta diamba nde ose komela ya diamba namela ya diamba nde oza komela ya diamba so tozo mpe pa boule moko osala yo bakomela te tondini ande oka bato soni sikoyo so toso mpe diamba 500 ya minute omela olinga yango mingi ok c'est bon oza mpati tosisa na ye omeli drogue après osala accident nameli sikoyo chauffeur mtetuna biso deseseti ewuti na 7 ewuti victoire emasona nzela 7e kozala mpe na bato balandela bino so ozwi problème te moto bato balandela nde tozwi likambo obeli mwa kisi mwa nini kaka mobali nde moto alandela yo mpe ozala na mobali mobali no azala wana ana ye aza faser ya victoire ayibaka seke biloko biso
ça va na mobali na yibi chombo na nga pesi osalela Android. nasoleli te nga kilosala Android nange ate konda pesi nga mbo eboyi osala Android to kokosala Android te. so na pai na Android boye nalali nango boye boyiba na bino pe pwani Comme nous n'avons pas de candidat. ndeti yesu aki osaki ndumba aye par exemple na 5 000 na ye nyonso omoni na 5 000 ana oyiba doyeba oyiba moninga mbongo koyebisanga orphelinat mo eza besoin ok koyeba osambelaka makasi orphelinat te se komelaka boye orphelinat mo beso elobi elokota bino okende non obota te badévergent na rache badévergent wana na ndako epa nani epa mwa boye sikoso omoni mwana ngo nde akoma esala yo mpasi te komake moninga atangi akomi mutu na yo faser na victoire esprit ke ekepa etesana bino se répondre on était fille na ko eswa kwa ote ndomona baninga babini classe na baparents na bango baninga baokende classe baoleka esala yo mpasi te esalanga mpasi mbe wana ebilo ya mike siko bilo ya minene ezani place yana na retard classe eza na retard donc ozana ata 25 ozonga ata première c'est yo yanango makambo koyebisa biso mponi botumbola babiso baoleka nzela po koya na bino kabo boyibi mama batumbuba na ye bandi olia tenaki nde mposa nguba makasi eza mobali na okoyisa somela nguba 5 sikoso par exemple alandi o abeti abeti nga nasika ya moto kabinoke bakende futela moto toyena ye azande siko bango bana nyonso azonga kena comprenez de fois ça fait mal mais on n'a pas de choix ya mokumuna makambo sezo succession mais na pasi na motema donc toseka tika toseka parce que parents moto on dit makobota mo ane akoma boye 9 mois ya zemi tala ba caprice à 1 mois 2 mois ça fait mal et c'est maman bino pa yoka passe ko ngana yoka ponga na oki déjà parce que oyana oyebi mutu ana te muzwi nguba no lié pour so mutu ana za misama mabe ndeti ba marche utaki osala bino siko bosala nde so ba marche esala ndeti so gouvernement bibala mike na butu te tomona bato na butu te bino bosala nde bokenda olala ba erne ndeti akendaki ndumba erne po akenda olala erne bakenda na mobali ne mobali na asivi mobali yosaki mobali na kasi po bayaki babotola bato mbongo omona mono babotola mbongo abeti sikoponi bokoyokana te bino 4 wana bozwi ata ndako afuta obe bokenda ata na orphelinat mo bino mobuke komitika nga novana na centre na bitabi na bitani soki mapwane nga moka po ye aloba eso babino azwa ye na centre akokima okoka te vie libanda na vie ya ndako nini eza bien ye abi vie ya libanda yaka ye alobi eza vie ya libanda nde moto ya bien seke okosa biso bakosaka bato te vie ya ndako na vie ya libanda nini eza bien vie ya ndako abangungi na akoka kutu te basi siko bangungi bokoka te vraiment ya solo na baconfinement oyo na bamaladi eza na mboka na biso bozosuwa bakashine na biso ponga kashine biso bafaze bozwaka na mboka oyo virus ezala te solo biso bafaze bozwaka ngo bino faze bozwaka ngo te na mboka oyo so maladi ezalaka mwasi alinga azonga mpa ya bango mobali azongi mpa ya bango poso sedeki ke nini maladi eza mboka me nga no nde tisabe yo mwasi nga mobali tolala na maladi koso te tobele obele oseli vraiment fièvre ya makasi na ke centre ok centre na centre obandimaka bino
ye moto abe kutusango baso bazwi ozonga te ye moto abaki azonga ye moto abiso nde bamizana so bazwi na ngasi akesa te baswaninga nzoto na biki nde tomonana mpe boyoka bien bandapesa te na litoi banda moto aswaki yo kosanga kosala mbanda nini osala ndeni yebisa biso olela nde lomino bon botala kamera bino misato liloba nini ya suka bokoko oyebisa na bana mondo ntie na gouvernement na biso basunga bino neti basunga bino ndeni balongola bino na vio yo olobaki olongwa te loba non yo mpe balongolo na vio yo moto obaki bazwi yo na 12h30 na 40 okimi okima te tala gouvernement koyebisa président de la république baede yo baoyedo ndeni ozonga classe to bakaba yo mbongo to ndeni so bakabela mbongo luka fama mama bino ozonga oasire okima mbongo te okontinue kaka koyiba bato to okontinue kopapola bato okontinue kaka omela diamba otika diamba otika drogue yo otika omela drogue na diamba ngamela diamba te koyo mwa moke boci batentire na motuku wana ozwi na mbongo otya tentire wana bakotekende osala nini bakotekende osala nini aloba liloba suka yo nde eza mokonzi na bango yo nde général na bango lobi nayebi te na mboko président azala na mboko nayebi te matatika gouverneur te ebina ozala na olibo moto okongo aza te papa nayebi te mboko nde eke nayebi te so président azala na mboko dollar na ekomina na combien bino nde boza bondima teke gouvernement kozwa charge na bino fatikuta aselo te alongola bafrançais na mboko akolongola bango te babino bondimela na bino président te nyonso naloba bondimela te tondimeli na atenge na tomona na bafrançais na baosile bongo nano angona bafrançais bavanda libanda alongola bango na avion aleka na bato na bamoto aleka bato ape aleka mpe vert ifatelema apesa bayanki apia biso mbongo sapesi biso biso olongo na bavio sapesi biso te biso mpe kozaka na yango nde omonaka kongo ebonga basode kutu baya babaya biso deja soda kutu okanganga 12h nga sokainga 12h 20h yolala naonga nakokima. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tu vois, ça fait vraiment très mal. Toi, c'est quand même pas ce namoté. Bon, quand c'était toi, c'est pour le plaisir. Toi, c'est pour moi, na babilo ka bon. Moi, chez Game, à comprendre déjà pas c'est mboka. Chez Game, à comprendre déjà. Donc, azonganda koute. Ningo vivre ka libanda nanda kupakola nepenzala. Un mot pena balabala kola nenzila. Non, bon me kapé ko sunga bango. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Maloba bak César. Exact. Yo de onzi motika kindumba. Na chika asiba longa na bio ba ke otianga pasa bien. Na kola na otanga pe. Il y a 14 ans. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à Binoné Sobolingaka, Vérité Universelle. Je dis merci encore à abonnés fidèles. Dès Sarabino, s'abonner pour Makamba bien et la Vérité Universelle. Je dis merci beaucoup à mon caméraman Babi, Gelonga Nteme. Je dis merci à Gelonga Nteme. Je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline. Je faisais papier au Congo du Coffee sans frontières. Je dis merci à toi Tracy Tchoupamba de Paris, Balobi, Rit au mot par rapport à taille. Merci à toi Bafacette ton assistance. Bafacette c'est Moussa Mounena, si camarade Asika. Merci Nabino Nesobolingaka, Vérité Universelle. Nabino to écouter l'émission c'est quand Nene Sarabino YouTube eza poubelle tétoi ka apo na sala msala. So yo monyo YouTube na ba aventure kanga bisaka luka cop musuko bebisela baninga cop te ponde musala eza papa pe mama. So lelo bakangi YouTube to kende wapi. Merci, bisous, bye.